les images de mon premier invité, Moupara para leader Mboka Bourman. Je tiens à saluer celui qu'on appelle Blanchard Mbumbu, Maison Blanche de Paris. Très bon dimanche à vous, Blanchard Mbumbu, Maison Blanche de Paris. Ici, là, on a ma baguette, ma chemise, ma fashion. Nous avons besoin. Avenue Oya numéro 5, Nakitambo Vélodrome, aux Amobimba, avec la Maison Blanche de Paris, Blanchard Mbumbu. Bon dimanche à vous depuis l'Europe. Voilà. Alors, on va prendre l'image de mon premier invité, comme je l'ai dit. Il s'appelle Bourman Moupara Para, idéologie, idolo, leader à Mboka, leader à Paris, qui est avec nous sur ce plateau. On prend son image et puis on va le recevoir sur ces beaux plateaux. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau pour la suite de votre grande émission Ziki Sabango Tranche Musica sur Canal Kin Télévision. Je suis très heureux que vous soyez très nombreux à suivre cette émission. Dans le monde, message est belé, une fois de plus, je reste Mbaya, Bambotune belé. Je salue le président Bruno Lubika, Mbongo ya propre. Président Bruno Lubika, Mbongo ya propre, Naebi au gagner les lots et on sala bien, motema ya maman Linda Lubika. Donc, très bon dimanche à toi. Président Bruno Lubika, Mbongo propre, Mbongo soin, Mbongo ya solo. Merci beaucoup. Bon dimanche également à toute la grande fondation Pouloussi et K. Hugues
avec Maître Hugues Eka Pouloussi. Très bon dimanche à vous. Fondation Pouloussi Eka Hugues Idiofa Namaboko, Fondation Pouloussi Eka Hugues avec Maître Hugues Eka Pouloussi. Tout est possible. Je salue également tous les cabinets, Maître Dadou Boto, Maître Dodo Ndondo, Maître Pierre Luboya, Maître Dani Kanda, Maître Ben Njoli, na cabinet Maître Pouloussi Eka Hugues. Très bon dimanche à vous. Très bon dimanche également au président Océa Diallo, Liboso Mai Simamai, Liboso Mbongo Simambongo. Très bon dimanche à vous, le président Océa Diallo. Je n'oublie pas Simon Ikamba, 3 fois boss, 3 fois patron, 3 fois président. Très bon dimanche à vous, le président Simon Ikamba, 3 fois boss, 3 fois patron, 3 fois président. Et je chute avec le président Jean-Jacques Essungu Moubiala, le président de l'ONG-SBEL RJCC, Banatiango Dionso Simanayo, président Jean-Jacques Essungu Moubiala. Merci beaucoup. Alors, comme annoncé, Nazana, leader à Paris, leader à Mboka, Bourman, Mouparapara, Idolo, bon dimanche et bienvenue. Bon dimanche, Laurent Fabrice. Merci, merci Nakei, merci na réception. Merci Peli, na moni lisusu bandeko, na moni lisusu famille, zanda zwa lokumo, tokutani lisusu na mabele, na Mboka Banka. Oui. Oui. Vraiment merci, merci, merci na invitation. Très bien. À Kinshasa depuis quand? Ça fait déjà une semaine dans Kina. On a préparé concert Nabiso il y a le 10 septembre. Le 10 septembre, au Banalemba Forever va organiser des barbes qui m'ont mené activité belé zaluana bataba match ba beta bataba marche de santé. Après shit na aux à la place concert barbecue aux à la zalina Banguelo. Oui. Na Banguelo na galerie Ibra wana kana face à galerie Ibra. Oui. Donc na Banguelo wana ba kuta mo para wana dimanche le 10 septembre. Très bien. Mon para je rappelle pour ceux qui ne savent pas, aux guitaristes, aux na quartier latin, on peut faire cette référence dans le quartier latin pas Kofi Olomide. Ouais, na quartier latin, na guitariste, na kenda poto en tant que guitariste. Très bien. Accompagnateur ou soliste? Accompagnateur. Très bien. Accompagnateur il y a quartier latin à l'époque de Zobeta, ngai mbetenge Félix Taizon na binda bass. Neti va bloro ni no beta na quartier latin. Na banana longitima. Longitima ezali nini single moto salara ya skolbo ou bana bina kisano la wana kisano la yo to beta accompagnement voilà accompagnement est-ce kana banda wana pete yo kota ba danger de mort na ndeto kenda wana nyonso. Très bien, merci beaucoup. Au betka album moko na quartier latin ou bien ba single na beta mi balé longitima na danger de mort. Na danger de mort. Alors tu étais en train de travailler comme guitariste, qu'est-ce qui t'avait poussé pour ceux qui ne savent pas au comme chanteur au comme royemba poto comme na ba image voilà na pe ba concert no na za belé na mona ndeni évoluer. Ouais, bah tu belé bah tout na la bango question na normalement moni musique to zana ngona nzoto to bota manango. Tant to na okola to na la chanteur na za pe guitariste. Mais moni pona mo ba facilité à makamlo kwa na za mire vraiment na guitare na préférer à l'époque na utiliser ba talent na za na guitare. Ya ngwana permettant nga pe na kota na quartier latin ko kutana Rambo apprécier ngai bon c'est bon voilà. Olonga rapport ni kasi. Alongwa ate na tikala na poto. Tikala na poto. Donc kimaka deto lobaga. Na kimate na yaka kisasa après si na kokene na ndenge na ngai. Très bien. Voilà, c'est pas que tant que na quartier latin, nga na tikalité. Tozonga kisasa après nga na yeko kene na ndenge na ngai, ndi na yeko région de famille na nga, ndi na vanda na nga na pona ba. Alors, malamoko dona yo ya bomwana ya koyemba eyeli yo bala. Parce que lokwana bato bamona mu para elinkolo banini. Elinkolo ba mukolo biloko azobeta biloko na ye. Mu para. Mukolo biloko azobeta biloko na ye. OK. Ndenge zalaka. Moni à l'époque ngala tara parler donalinga solo bango te pona choka ba vie trop. Moni na tia ba vie mal à l'aise ba benga nga ba master donc les ans on les passé na ninga solo bango te mais à l'époque j'étais parolier. Tu comprends? Bato bazala ba yebi bato bazala na staff awira ba ndai ko mona ngai na makamna sala bato bazala na safa fere ba no mona ngai na makamna sala bato bazala safa ba kofi ya ba papa wemba ya ba do bato tu ba yebi ngai. Comprendre mais na rôle baté na pesa na pedo c'est les passé. C'est mon rôle ba pesa l'autre c'est ça sous bien te au monde comment créer ba les l'homme polémique et côté trop na ma musique mon ezara na normal ezara na normal à l'époque mais le loso lobika bomona bato ba banzo ba bimi na TV ba tindi bato na bango alors tango bandi koyemba c'était facile pour tika kango pendant le moment. Oui tant on a na ngana miki les ara facile pour nini
ba combattant ba période moko boye ba chaka droit de veto vraiment zo mona mec elo mo ko sama sona mikili te donc mikili vma ilalaka donc ngai siko mutu na yaka na idéologie wana ya uzongisa bandule na mikili yango mona ba benga nga leader donc leader wana ngai te na créer yango bana Paris donc bana Paris moni Paris za mboka moko boye exemple moi makambo so bandimi on a Paris donc c'est que makambo yango mona facilité ke nambala moko donc na Paris baloba ke voici leader à Paris. On a banni ba karaoké, na banni mani do ba plein ba carton do Paris ndima. Très bien. Merci beaucoup, mais je rappelle que Robert Mingi interprétation hein, beaucoup si plus que l'idée pour nani. Na beta on ka interprétation et banana na banana interprétation. Na banana na interprétation. Tant on a ba biloko na ngai, donc ça dit que mukolo biloko azo beta biloko na yi. Na banda ka na biloko na ngana na opesa bato, on a pesa bato kala. Comprends donc yangwana manobe on mo c'est nini Bourman et na rolo bango te c'est pas donc on a tangelo déjà ba leader nga leader nyo so kisasa yeli ngai donc ça c'est so leader nyo so kisasa ba yeli ngai à l'époque to na okutana na batu nyo so to o bazara ba parole à l'époque ba do Congo ba viena biso bazai mo ebele ba parole to na okutana kutamba batu nyo so ba yeli ngai donc yango pe sala ki naza na facilité à kota quartier latin na pete nyonso na ya pe poto na pete nyonso comprendre parce qu'à l'époque so pour la guitare na kuta ba grand guitariste il y avait ba Rama ba Fofo le collégien il y avait ba Félix Taizon donc na pete ka boko ki nemi kilité donc moi loko moko bo support mo ezalaki o esalaki na kota na ponga ça testé ah bon na sala testé na quartier la to ça testé na ça na yelo kola do yelo kola mutu mo bo pire petit vient na facilité nyonso donc ça la plawana très bien on a compris cela ça c'est très bien alors olobeta betozo beta beta mais à camper na ba concert na yo ba nobeta banzembo normalement parce que tu as dit que tu es aussi parolier si au soura na banzembo ba profito yemba robia ba wera soki ba nani ba fali voilà normalement idéologie tango salama ka bongo moi tango ba combattre ba pixi musique idéologie ko salama bongo yango mona ndobeta mukolo biloko obeta biloko na yi à force bat baza kotonda bat baza kosenga ba banzembo bani yango siko na bani ko sansana nyoso bazaiko ba wenge kala ba viva bani do tunde yango mona siko kuma make mo para na Paris. Très bien. À quand est-ce que vous avez banzembo nous on va si bientôt naza kutuna au côté studio est-ce que ça travaille dans studio et pas Serge Kabango na Mikili donc ça la débord mo bo donc single na mwani ni mokwana à part acoustique na ngape bima oyo na Beta acoustique na interprétaki Rambo on a Fazer na Diva et Dimaka et Dimaka sona utimikili pour to célébrer que sona zonka mikili en mois prochain et Dimana ngo l'acoustique mo to sala na sala débord kaka ya Rambo Diva na Fazer nde ala ka batu ba honoraka pour moni Rambo za icône monument vivant donc tous honoré tant aza vivant exact ya kufi to komi ko loba makambo yo boza relation bien à ex patron na yo j'espère très bien est-ce que ndo yebo ki na rapper représenter la civilité vie neni ni santé bonne makambo voilà vite bien abiso ta sala biso to zala mutama biso ba mikili so bito komana makambo to zala ngona mikiri donc to zala reconnaître quelque part mutama biso potewa mo par rapport otiki poto ndeni na musique na minute to yo beta na poto baninga no bazana ki sasa il a dû changer la salle à quelques jours à concert pour combattre déranger. À part ça, au tiki potonné sur le plan musical. Sur le plan musical, les gens qui toquent, mais na réseaux sociaux car parce que live na Paris nano ba toptango na ontebolo ko le bani na Londres pour combattre bandanga na Londres. Oui. Et bandanga na Londres mais Paris ne mutu et en plus grave pour mon so Paris ba zuma kambu bazwango moseri lokola babandi na Londres soki Paris ba adopter na bango bandimi na bango mona ka ba nyos ba yo beta na bango na Londres ezasko ya calme ndengo wera betia pour ba fali ba betaka ya betaka Bercy mais alaka ya mona ndi Paris tumba maka donc ezalaka ya keba parce que c'est comme nango ba libérer na bango oza manière mais artiste nini bazo exceller na niveau ya Europe ici kozali sans emballage na ndenge succès na loba ndenge ba disque ezobeta na ndenge ke bato bazozela ye na éviter ya vous les claviers oui mais ça pour oya na Paris ça la succès oyebi o isike utaka oui bien isike utaka pour le moment il y a deux personnes car deux personnes au bazana on a top il a fallu pour pas du cap la merveille na Ferregola le Patra bazobeta pemba bato yo
Ah, pour voir que c'est municipal, bango, bah, sinon, bah, municipal. Bon, il y a un bon bateau, na actualité. Na domaine nyonso. Polémique dans bango ya makasi. Polémique. Ndenge ba wera na jibe zalaka. Wera na jibe ezalaka kala. À part ça, tout le monde azali na na marché, moni rambo azali na Richie Wata Gogan moto na tembe. Bazali batutu. Moni wera utubeta na Londres. Oui. Donc jibe papa chéri na Zebuka. Très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que musique ya Congo bino artiste bozana bozo beta même na ba restaurant na ba salle boki ko solana bande kona bino te batika kimutemo bazo sala wana. Donc ezalaka vraiment mutute. Moni loko wana ndenge bima komba wana ezalaka spirituel. Yango zo mona pe comme okita pona batu balongoli spiritualité wana. Comprendre mutu na mutu akomi ko cha mo intérêt na eli boso mo ba posa na ye ba makamna yango zo mona batu bakabwani mais tango ibanda ki vraiment ezalaka spirituel nous mona meke pari mo bimbe adopté na ba combattant ezaki peuple congolais nyonso akotaki na likambo yango na même bato bazalaka sima ya ba musicien ba kamtu période yango ba dégoûta ba miseka bango mo ka bongo de kota na ba jeune fille na ba jeune garçon na makamtu comme maki omona soki kaka komba balobi marche omona maki ba millions ya ba congolais na nzela omona ete tango jiba lo ba kaka naza ko beta berti ba congolais ba telemela e bango mozaï ba combattant ba congolais o ya diaspora balobi ke musique ebeta mate omona maki ba sali marche omona maki ba marcher mais sigo etikali na onka moi nombre moko boye ba combattant oyo baza manque de positionnement na ebite so ya kwa so ya nini bazoluka nini na ebite omona bango ka ndambo wana o basala komba na ka moke ba panzana na bango mais peuple ya ngomoko en général omona ke batika na bango makambo wana do bazana bango susu na makambo na bango wana te o ba kuma ko swana na ba combattant bango mo bazo wela so ni na onto wela to ye ba kapete. Est-ce que les bobeta na poto la grande on peut dire que bien yom to na poto ba Camerounais ba Nigériens ba yeba l'équipe biso ba sara nini ndeto zo beta te na poto est-ce que et la que ba Nigériens siko ba l'équipe biso ba Camerounais ba Ivoiriens ba l'équipe biso na mito éviter wana na éviter so si le plat biso ndeto beta raté na poto ezalaka sur le plat concert mais nyo c'est ça nyo c'est tikali za na ngo normal so ki na ba boîte ezaka plein ba nzembo na bango zo sa succès na ba boîte ba nzembo na ezalaka concert kaka. Donc pour les capes ça vraiment parce que ba disque zoté comme album mais ça ko bima so album e bimi et sali succès té wani komi yo mo musicien parce que ba fali abeta na pototé banze mona isa ra succès ça ra succès et azo kine nango ba tourner azo kine nango partout donc on le baté que zo simbate parce que to beta na pototé donc so album na yo au sali et simbité et ça n'a rien à voir na ba combattant na concert des beta na pototé. Très bien, merci beaucoup. Il y a eu mon simbité. Merci beaucoup Bourman Moupara leader en Mboka. J'aurais dû avoir cette image mais malheureusement en retrouvant au sauté. Ozana katakata moro baselio na ba réseaux sociaux. C'est une ancienne émission avec mon confrère Ado Yue. Bozo sur l'émission tout ça mais ba parti moi et katani ba kati na ba réseaux sociaux ba poster on a ba page belé à Facebook. Tant aux Zoloba fait rigolaza pratiquement artiste Yami Balé après sa vanne de Picho Oyo Kofi Olomide a salé là est sorti officiel Oloba qui a dit Ferré Bokeh Pointe-Noire sorti officiel les amis kuna chaque matin ba fanatique bazoya bazoluka Ferré bazobe la Ferré voilà quartier latin ensemble aussi au confirmer sur ma propos à notre qui une émission à Adoyo et mon confrère que je salue à part. Non, oui, que Batouba, Batouba, la vérité, et puis Batouba, ko déformer ma camonandeng na bango. Chose vraie qu'ils allaient vérité. Ils allaient vérité parce que faire étant à yaka quartier la terwana, à yaka musicien mon côté ya mukeboye, à yako sa test. Nde ba musicien mukeba utaka na ba cité. Faire à utaka déjà leader, à outi maison mère, à sala le marquis. Vous comprenez? Qui peut passer à tourner dans les marquines de Simbarate. Après, na bomotonaye a boulé l'on y a rosala. Déjà, c'est la moi chita simana et kota na quartier latin. Ayaka quartier latin, azali déjà ferré. C'est normal, basa le laye sortie officielle. N'engé mo pe na lobaka ya des picho utaka. Elle Paris, bazalaka trois leaders yé mandana na roi Pelé. Donc ayaka te mutumo boye ko sala test.
na comprendre te bato bakati kaka yango ba déformer ba propos nanga balingi ba comme ça yango lokola neti ke conflit ya mutu moko na mutu moko boy rien or que ezali nango vérité mais ezali na contexte bato bakati kati wa baki ko sala sala yango voilà ba saleli sortie officielle ba mission tout baza ba soleil ba Gibson ba Fali tout le monde bien sûr na ko pese exemple moko tant to no beta na quartier la terre lokola bato ba sala eloko ngona na Fali soka longwa quartier la terre ninga longwa kana tu crois que soka lobaka kota maison mère toi kota jibe na BCB ngaya kota ngolo kola test lokola bandine ngai ko ya maye lokola moko ba ngao ya maye na niveau na yewana. Moi, je me rappelle à la période où je suis tant fallait à l'ongazol à maison, mais basalela ba tipo ina bana bandala banini bazol ka ba memaye na tipo ina la samba. Ozomona ra o azala na c'est comme ça. Tant que tu na faire na Pointe Noire, c'est normal les associations officielles ne a outi ko kota quartier latin. Bat bazoluka batalaye ba monaye na quartier latin faire oyo ya maison mère à côté quartier latin. C'est pour cela bat bazoya na tongo po batala effectivement so ba faire ngo azali. Na comprendre bato bazo sala chose vraie que c'est la vérité. La vérité. Voilà. Mais après maloba msou pezala ki mais les émissions mobimba. Bato na bato bazo benda kaka pour malgré les cas oui. Na yebitenga na zala ya fali na fere ba rivalité wana zola. So komisi moko obimi lokola mutu na ye l'autre partie. Qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui par rapport à cela? Comme ça c'est trop dit. C'était une bête histoire. C'est là tout le monde na zali boy so na lobby histoire ya Kofi na histoire o ngana viva. Elingi ko lobate ke bata papa wemba que son âme repose après to bata ya vejo ça ba ina ngai. On a lobby histoire ya Kofi o ngai na vivre na moni na misu ngai moko président. Na yebite ils allaient histoire désolé quand on ndenge les kandi tozala na mouvement na beti histoire na tout comme na ko beta pe histoire moko boye les cas ya soleil na ko beta na histoire moko pe les cas ya bourreau na ko beta na histoire moko donc na beti histoire ko les kaka na quartier la tête mo fera yaki elingi ko lobate ke na critiquer mutu moko boye to na wangani mutu moko boye te lukuta bongo te ozala relation bien na bango mibale là c'était que la vérité oyo lobaki fallait as frère na ngai fallait à part mais as frère nanga vraiment ada mutu to talaka di cap to bande skamo to beti skamo to lire skamo to mele skamo do basuba bon souvenir ezali donc na roya na TVT na kino wanga na di cap to na kino ba mabe na yi donc o wana na beti nanga histoire il a fait question par rapport à question batuningai. Très bien. Donc ça on a rapporté le salut plaisir salaté. Mais qu'est-ce que tu as dit par rapport oui bah on débat fonctionner. Justement. Na ba Gaulois. Débat fonctionner. Yo za ka ngana za la kate. Ngana la kate. On a ni Gaulois ni warrior. Ni Gaulois ni warrior. Comprends. Frère ada frère nanga fali aza frère nanga bazo sala ba fierté ya mboka. Comprends. Donc monter na débutant au bandi a retourner ngai na ebiso que deux personnes au bazan actualité na mikili les ali fali na fait. Très bien. Comprends. Merci beaucoup Bourman Moupara. Alors revenons à toi, est-ce que tu as conseil mais quelque chose à leur dire parce que bazo ma s'appelle le kuma musique na Congo ailleurs. Tu as quelque chose à leur dire attaque ami. Fali na faire. Et là on a envoyé ça on va pas continuer ndengwana parce que ndenge zali wana bango mbazana top. Moni course ezalaka bongo. Des algo course au pouvoir. Donc mutunyo so azoluka abatela trône na ye. Très bien. Donc eloko ko batela mutuna trône koleka musala ezali na ngote. Donc faut sala ba disque ete kama eyokana ebinama. Très bien. Eloko ko lobaka na fere yango wana. Eloko lobana di cap la merveille yango wana. Très bien. Batela trône. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu attends de ta carrière? On a besoin de tambola, les autres tambola, il faut maintenant ma dimension sous. C'est-à-dire que ça, l'album, qu'on peut taper dans la grande salle, na kitcha, ça peut na poto. Bien sûr, on a aussi na sali single là. On est là, on so pour nos salles, on faut quand moi support moi moi c'est pour moi déjà naza déjà na makambo na beta na nous disqueter na sali le monter mais na tundi ça à Paris. Donc so moi image na ngai ali belé do mo na mais Paris to ndé na lo baboy na otala boy bana Paris ba yebi. Kolo histoire, kolo idéologie muta bandam karaoke na poto. Muta komisa karaoke leaks. Muta komisa yango ke ba koma futa mbongo, muta komisa yango ke bato do ngani na liboy naza lo rola
na Paris naza lokwa na yebite terminer na ko bimisa mais ngam na sala batu na sala même bata banganda na sala même bata ba boîte vous comprenez boîte na yebimisi kanga na ye na tomboli yango nganda no yebimisi kanga na ye na tomboli yango donc mi batu nyonso zo mona ba musicien tout o ba obeta banda o ya kotala ngai balandara nini kasi pas na justement balandara nini interprétation sala balandara donc stratégie na ngana la na makamu na ngai na nini parce que lemba bachaka po na makamu ya mopara para batombola ngo à l'époque ba masana nga ba Franklin Ibula ba Lino nga ba Jeff Mabish ba Lizara Zuma Vambu ba Tatiti Gana ba Shiriki Aro ba Sandra Kazadi do batala pleine wana ba Junior Mukulu ba Limangala tout ba Chuchulombo ba Nanu Mosese ba Franklin Ibula na donc c'était chaud à l'époque donc après to bundi ndenge et comment maman mais la moni lembel na mingi hein oui yo va na lemba na yo ka les canalias on a makabuzo ça va 10 ans na barbecue donc c'est chaud deuxièmement préparation ya makasi do lemba très bien tant on ngobim ça dit que no moko wana est-ce que ça featuring pété oui non ça non à l'époque non talaka ndenge j'ai kendila kaka non ça n'a featuring na moto na solo na moto tout et puis bango nyoso ba bat na ngai. Très bien, merci beaucoup. Alors on va chuter avec toi mais yebisanga ipo nato sukisa ba programme ezali ndengoye parce que yo sala toujours phénomène à lune donc oyaka tu apparais et puis tu disparais après réapparaître et tout ça nini lobi sikoyo na ba fanatique na yo pesa programme ozala ngo mikolo ba fanatique na nga bazela single na ngai na musana acoustique na musa acoustique oyo na Honoré Rambo le quadra monument vivant na Honoré na acoustique mona beti ya Debord ezali fazer na diva so na sisi yango après na osala single na nga maxi single na ngai ya banzemo na ngai moko na osala yango mais pour le moment base à la focus ndika aigle lo baza focus base à la moi focus na nini na focus kwana na osala très bien là c'est tout ça marketing non mais les 10 concerts 10 septembre ban tout ya Paris au baza na Paris batu nyo surtout ba Nelly Monduka ba Lili la rêve batu tout baya na nini na Bangwelo ezali face ya Ibra Galerie Ibra les agistes na sima ya Wenze ya Lemba place signé Sinestar opusanika muke network de Saint-Augustin kakawana okumuna batutu ba ya wana place bana Lemba nyonso na ba prêtre tu ya Lemba to kukuta na wana ba kukuta wana so ba yana ba kuta ba Sati Ball stala rapa ba zo solo la ba Frank Ilunga Tower ba za uzala wana ba Ige Makumbu ba Eric Bongongo ba Jacques Luamba FIFA ba tout ba kozala wana ba Bijou Bofasa mama présidente na les amis de Bibo nyonso parce que le Congo ils ont organisé et pas ya bana Lemba forever donc bana Lemba forever ba ko yindisa to kozala wana biso tout Ben Londo oyo ya Karis ba kozala wana ba Gilles Lukombo bango tu ba kozala honorable Gabi Mabengi bango tu ba kozala wana Sheribet Nzambi les descendants de Foulouzi champion du Congo bango nyonso donc le 10 septembre batubaya na Lemba bakubaya na Lemba na Bangwelo ezali na Bangwelo na face ya Galerie Ibra bakuta Hélène Mouvaro fondation a ozala Olivier Mouvaro na Yemei la Queen Lina Mouvaro madame la présidente batutu ba ozala wana. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que dans le moment où Faro Loba en venant ici chez moi on a tout mis au téléphone. Le quoi motuya na ngai qui na souhaité joyeux anniversaire na madame na ngai Sako Mokonzi boss lady boss life comprendre. Donc il y a un maman belité so kana lobby donc ba tu comprendre que boss lady alinga ba campagne na biso ba mamingité joyeux anniversaire Sako Mokonzi boss c'est vous allez biso tozala biso na kinto lekisa ba séjour kitoko kanga ndengo linga ko ezala Claude Bola ba tutu bazala Montana de Likonzi simba motanga na bomete motema ya mama bandela papier coupa motema mama na ise ko sala bien tokosa bata Paris ba Cyril Kina ba Jansi Mayasi ba freelance mangoyi ba Vero mangoyi ba Mimi Chikeva ba tutu tous ensemble na bino to kutana na base libongo ba kolata base libongo ba kozala ba maître Longa ba maître
drapeau tout ba ozala to kutana le 10 septembre Serge Makoso as invité et puis puis yo moko alliance ozalaki ndenga tozala alliance na yo moko Laura Fabrice lemba mabele toujours moni makamba lemba ndongo zorango serré donc mo para yo to kutana le 10 septembre na lemba. Très bien. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était là Bourman, ancien accompagnateur du groupe Quartier Latin de Koffi Olomide. Depuis quelques temps, il est chanteur, il vit à Paris, donc à Kanga Pesa Paris, leader à Paris, leader à Mboka, Zanabiso, Tosololi, Nassir Bosepeli, et puis a annoncé Bino le 10 septembre, na couloir wana Bangwelo wana na lemba super, donc on qui est encouragé, surtout ba lemba tech, biso bana lemba, tous allez belé pour tout chaper poids. Et là, Soukaraka. Est-ce que Bande Somoni Christian Kimboko Soudakomoda parce qu'il est un peu mais lobby na miso batutu ya base libongo mettre longa zalaki wana to zalaki wana na dakomoda tokutana ne comparaza na kiko tali na ndakute tokutana ne comparaza yaki na chopo kutala batu azaki pa ba Bram na to so iba Bram azaki très bien Zomer ya bala vinora voilà après ngai ba isinga za wana tokutana na ye to soli santé comme ils ont acquitté mais il sera bientôt évacué vers l'Inde pour n'avoir soin. La démarche est salémine à niveau de l'autorité en Mboka. Il sera évacué pour de très bons soins. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était là, Moupara leader en Mboka. Il s'allait sauver bien. Tout le monde a les choses, attends à 100% star avant les 10. Tout ça, les sous promotion, un concert à les 10. Et au Salabi sauverait bien. Tout ça, on a merci beaucoup à vous. La personne qui na base libongo ne tombera jamais. Merci à vous d'être venus. Tout le monde a lemba on a pour tout ça à 100% star avant concert et au sala. Très bien. Merci. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs.